bana matete balobi biso to beto kiete oyi matete za ebele ya babito ba ebele na matete matete ba ko sangana na kisenso ba sangani o comprendre ce qui kaka yé azonga ina mabele aisi bango en tout cas ngana mwana na mabele papa na matete yes ngana ndeko na bino mutolo na kunda mana matete bota le événement na osala ya ce qui bana matete bango ba roya ta 5000 ba ça quelque chose il y a bien surtout bâtissement ba commune mususu plein héritier ngeli kanango yé mais anga ça l'ensemble visité on comprend oziba et yo faible commencement ya ko to beta ka c'était pourquoi ba to ba bossa na ka faible ba sangani abengi penda o eza matete ali kama mabele boya to sakweyati ba fana fabrigas balinga ba ya ibrator balinga ba ya filet balinga ba ba bi ke eloko na biso faire ya atala kike la minute et ali kama wenge père palobi ezali kama wenge wera lobi ezali kama wenge omoni bana wenge baboya ki fera yo kasoni ya yo zi mabele na yo au pied bango mukongo yo comme mona limité ba ya concert ba limité ba na ba concert ya poto balobi ata beti na poto ba oyate parce qu'il a considéré bango te ezali kama considération. Mais il doit demander pardon alors. Bien sûr. Ayoka azonga na mabele balobaka conséquences et services de leçon. Mais là on a dit à poto sukisa moi des questions trois questions bazolo ba kevi waze kwa za mte wa mabele. Na éviter hein tout ça na média. Bon on ne sait pas trop batu balinga ko mama mingi mais ce qui est sûr ngana na proche o alongwa kuna babi ayoka te il se fâche rapidement pe ayoka te. Voici que c'est quelqu'un qui est très intelligent. D'ailleurs, moi, je me dis que ce qui vraiment, il faut pas être ministre, il y a culture et art. Ce qui est la musique, bah pour nous, c'est quoi? Il y a wasé quoi? Il y a wasé quoi? Ça dit Sony, ensemble de vidéos dans l'école primaire. Les lois sont dans mon Stade des Martyrs en 2023. Pourquoi qu'il y a Tata Raphaël? Maman! Pourquoi qu'il y a Tata Raphaël? Et on a terrain tchobo à ma tête. LGBT. Terrain tchobo, ils ont ma tête. J'ai besoin de mon attends, stade des Martyrs, stade des femmes, besoin de mon nez pour naïe. Ah, au cocaté. On est à un niveau naïté. Bien, la fille écoute à la bataille, mais là, on est stade. Non, ce n'est pas le moment. Alors, bien, ce n'est pas le moment. Il y a bien la fille, ici, Kendata, Tata Raphaël, a bien la boy. Alors, ce n'est pas le moment. Bien la fille, la boy. Oh, bien la fille, la population, ah oui, hein. Bien la fille, la zonga, na qui sensu. Bana qui sensu, ma zara. Atambola penza makolongu. Les journalistes, on est dans l'obligation, il y a ça quand même la critique. Tout ça, la critique en bien ou en mal, ce qui est normalement salami côté artiste. Okay. Vraiment, ce que tu nous avais fait ces jours-là, c'était vraiment de la pire honte. Pourquoi tu as dit ça, ma chérie? Je dis ça pourquoi? Azan a droit de si, Azan a droit. Okay. Tu sais pourquoi je dis ça? Okay. Bangomoko, artiste, musicien à Congo, ça a impression que quand ta concert dans la salle ou dans le stade, ils sont plein. Ok. Or, ce n'est pas ça la définition d'un concert. Merci. Concert, mais s'il te plaît, ça quand Congo, c'est partout. Ah oui, on parle du Congo parce que nous sommes des Congolais. Merci. Mais quand on est à biso. Ok. Bon, il y a la biso image, on a pesa biso impression que pour bimana nakuna yo, pour se sentir que na outi ko beta concert, il faut étonner la plein. Or c'est des Jika TV. So ya Zoom officiel télévision pe balandia Jika TV News na pesi binombo te bisika nyonso boza na ebete boza ebele pe bokozala ebele pona kolanda émission na biso tolala kate tonimba kate tozala kawana toujours pona ko servir bino boye binga awa na Zoom officiel TV
pona nayaka kosala banalise mais lelo bomoni ngai ngamoko pe na komi présentatrice ngande na komi na botoli penza na dia jebe ebonga akosala lisusu te elongi bomoni yango mende kosala losako na bagrifa monde entier blosako na batu to balinganga ba étoile ya Jika télévision Fabrice Mande na sima ya caméra bongo toto bogari ya moindo ya ngolo na sima ya caméra na kopesa mbote losako alobi aza golwa ya tongo topesi ope mbote losako biso na golwa papa moko mama moko likambo te lisolo ya lelo ezali lisolo ya concert ya kulutu tonton Félix Wazekwa mukuwa ya bongo bandeko tolala tolamuka mwana mboka Félix Wazekwa alobi ngai oyo Stade des Martyrs ya Mbangai ngai pe nakosala lendo pe nakokweyisa mire lokola feregola nazanga moko te bato bazan sima bilili boko fungolela ngai kamera pona yamba mwana mboka Nadia losako dada wa taifa boni ako seke bele alors ce salinga tellement bien alors je te dis bonjour ma sœur nako zo ebonga no mama sérieux salaire à 100 ngam na ozanga. Voilà, c'est Dada Taïfa Jika, la maman des filles. Alors, maman a bien belle, puis yes. En tout cas, Dieu l'a béni avec beaucoup des enfants. Également, Edoxie, Samantha aussi, ce sont ses enfants. Vraiment. Manuela et Dancy, ce sont aussi ses enfants. Alors, Jika, bonjour. Bonjour à Papa Yves Kassende, bonjour à tous les fidèles abonnés de Jika Télévision et des Zoom officiels télévision. Ici, c'est Dada Taïfa qui présente aujourd'hui l'émission. On travaille en collaboration comme ça. Merci. Merci beaucoup, ma chérie. On y va sango, maman. On va santé. Yaya, basango qui est bien santé. Matamo kolo baki, maman. Matame ko baki sa papa Yves Kassende ko bana dia foyaka matama. Secret nango na sima caméra. Zoom officiel télévision. Bako kate. Alors bien. Toliaka fufu mingi. Nami sonyo la belle biso awa. Bayo kite. Ça va chauffer, ça va péter. Maman. Tolali tolamuki mwana mboka Félix Wazekwa lobi Stade des Martyrs ya Mbangai. Mena ko mona kuna biloko ya Mowei. O balobaka na Swahili marehemu Michael Jackson ebimi. Mais Nicolas Stade des Martyrs changé combo qui était. Et comme ensemble vide. Stade des Martyrs est changé comme Nicolas comme ensemble vide. En tout cas, Félix Wazekwa quoi bongo respect, beaucoup de respect tout ça envers eux, mais nous sommes quand même des journalistes, on est dans l'obligation, il y a pour ça quand même la critique. Tout ça, la critique en bien ou en mal, ce qui est le salami côté artiste. Okay. Vraiment, ce que tu nous avais fait ces jours-là, c'était vraiment de la pire honte. Pourquoi tu as dit ça, ma chérie? Je dis ça pourquoi? Azan a droit à Stade des Martyrs. Si, Azan a droit. Okay. Tu sais pourquoi je dis ça? Okay. Bangomoko artiste musicien à Congo, pesa biso impression que comme ta concert na salle ou na stade est plein. Ok. Or, ce n'est pas ça la définition d'un concert. Merci. Concert, mais s'il te plaît, ça quand à Congo, c'est partout. Ah oui, on parle du Congo parce que nous sommes des Congolais. Merci. Donc, mais quand on est dans il y a biso. Bon, il y a biso image, on a pesa biso impression que pour bimananda kuna yo, pour se sentir que na outi ko beta concert, il faut étonner la plein. Or, ce n'est pas ça. Yo objet contrat na yo, ozi mongo na yo. Le problème qui est là, lata kitoko. OK. Yembela biso kitoko. OK. Chorégraphie kitoko. OK. Biso to bini to ningi to point bar. Mais bango ba yela biso déjà ba mesani si biso que poto beta bien, il faut tout monde qui est tondi. OK. Et puis Félix Wazekwa que le copie singa kandada da Taïfa. OK. Il n'avait pas eu honte. Moi bino musu photo ke lango soni. Mais muto ayebelo ko zo sala oyo ka soni. Eh, bino musu eza muto ayebelo ko sate. Bino musu mutalinga ba ke na prouver battu. Oh. Alinga qui a prouvé. Tala, et là on est stade de matériel on va jeter. Ceux qui artistes ni néné. Na jamena mona ki moi batu. Tu vas passer été ils ensemble vide. Au moins moi 50 personnes au monde qui wana. 25 personnes qui a maestro. Ba combien na bango peut-être ba ni ba 50 000. J'ai Maman la ta 1000 ba combien était? So mona qui coûte ta moi 1000 wana ça pour ba policier.
to contact ni na ba policier we sala ki nombre wana la police ezaki belenga na banga kitenga bi o problème ya na mboka ba kota to ezaki nini ezeka ba policier bazaki belé d'abord na ti na comme kuna ba 10 heures na betika tour na bi o guerre ezawa eloko nini eza eloko ezate concert ezate matos non ba tisi ko tchate eloko te yeba veiller ezalaki plat craqué ce qui pasteur Walesa attendit bino muso photo réfléchir pasteur Walesa mo sa nzambe mama asali veya bengani ba démon na stade crois-tu vraiment que batu balinga ba ya parce que ba journaliste ba ya ke belé abanda ki campagne wana 3 mois promotion ya makasi Félix Oise quoi ayoka ti ton Félix libre c'est une vérité obelo ebomi eza kozanga ko yoka Nadia nazana mutuna moko na ngina tuna Félix Oise quoi à un certain moment à Boujaka Penza musique ya mboka na biso wana kala 1997 toko boyango te mais eloko nini epusaki akena sa de matin et pourtant tozana mwa ba stade ya mike oya kokaki pe kolobaki non na ngina zonga na actualité na betata na tata Raphaël na yata na Sainte-Thérèse na betata na mwa place moko boye bato bako Sainte-Thérèse kuto zaka munene koleka tata Raphaël maman obelo ebomi akobeta ni stade as artiste na musicien merci mais lo ebomi eza ni base ndelo bani base c'est-à-dire quoi nga sali micro baladeur na kiti na matete na interviewé ba bita matete dans une tant tambola na matete bango tout balobi on a fait exprès de ne pas venir pourquoi na matete ba sa pendate et comme si ngabi exprès pourquoi parce que tout le monde a qui fallait pour ba beti concert bandalunga d'accord faire rigolo za ekangiri koto mabele babi Nadia GB Félix Oise quoi pesa biso matete mukongo le ko comment faire na limité akanisa le ko comme né grandi dans limité mutu nyonso to bayebi langa moko kuta bisinga bi même Bible lo baka zonga na Jérusalem abi tu n'as jamais écouté matete comment ça a été limité sur pelouse mais en blague comme ça la paix concert il faut aller na répertoire biso moko to yebi keno vie Oise quoi répertoire eza un peu ya kokufwa est-ce que na entourage na ye eza ngai tokoloba entourage mobimba Oise quoi na yebi na yebani nango tosolola pe kitoko na minute esala nga pe ata Sonia ko yambata musicien moko ya Oise quoi na okoka yo mo yebi déjà esa nga ta Soni na yambata musicien moko po na ko yambe bo ya lobake na yambie po na humilier ye donc na yebi te est-ce que conseil ezala kité bana matete ba yebi singa bo babi GB via yoka te bana matete balobi biso to beto kiete oyi matete za ebele babito ba sebele na matete matete ba ko sangana na kisenso ba sangani o comprendre ce qui kaka yé azonga na mabele ayipsi bango en tout cas ngana mwana na mabele papa na na matete yes ngana ndeko na bino mutolo na kunda mana matete bota le événement na osala ya ce qui bana matete bango ba roya ata 5000 ba ça quelque chose ya bien surtout batisi mo ba commune mususu plein héritier ngele kalango yé mais anga ça l'ensemble vide au comprendre oziba et yo faible commencement ya to beta c'était pourquoi batu babosa na faible commencement mais à ne pas oublier que faire ego la wenge côté na katia mais belle la qui m'a belle ngiri koto ya moi j'étais là-bas dans stade ngiri so bika ngiri bagangi mais sans blague nasuka avant je crois 2 jours avant concert à faire Igwe Ingeta a créé base moko ya stratégie a créé base moko boy bagolo bango moko ba yeba te ke vient a créé base voilà Oise ko que ça ya stratégie oui matetera ba musicien ba fabrigas bazali ba vibrator bazali ba bina filé bina c'est là qui sait se mettre tchaika matete pour voisin ba matete bazana ba musicien azala ki pata na ba musicien ba yemba kite soki kaka basala ki basangani abengi penda o eza matete ali kama mabele boya to sakweyati ba fana fabrigas balinga ba ya vibrator balinga ba ya filé balinga ba ba bi ke eloko na biso faire atala ki ke na minute e ali kama wenge père palobi ezali kama wenge wera lobi ezali kama wenge omoni bana wenge
baboya ki fera yo ka soni ya yo zui mabele na yo au pied bango mu Congo yo comme moi limité ba ya concert ba limité ba na ba concert à Grand Hôtel. Merci. Ba limité ba na ba concert à Showbiz. De bonne vie. Ba limité ba na Showbiz. Ba na nani ba ma tete pe ya poto ba lobi ata beti na poto ba oyate parce qu'il a considéré bango te eza likamba considération. Mais il doit demander pardon alors. Bien sûr. Ayoka azonga la mabele balobaka conséquences et services de l'essence. Mais là moko na dia poto sukisa moi des questions trois questions bazolo ba kivio aze kwa za mte wa mabele. Na éviter hein tout ça na média. Bon, on ne sait pas trop ba tu peux balinga ko mingi mais ce qui est sûr, on a approche o alongwa kuna babi ayoka te, il se fâche rapidement pe ayoka te. Voici que c'est quelqu'un qui est très intelligent. D'ailleurs, moi, je me dis que ceux qui vraiment, il faut battre ministre, il y a culture et art. Ceux qui ont la musique, mais ceux qui collègues, il y a Lambert Mendy, à cause de Lambert. Mouta comme il livre. Nicolas Maïele, bâti sa sagesse. Botu baloba peke bato maele belé ba comme appel à moi problème. Kasi garçon mona mateta loba bongo te. Abi kotanga so eleki et to na grâce masamba. Garçon a dit kotanga so eleki muta perdaka. Te koluka on se perdre te ressaisis-toi. Ma tete a besoin na yo ya waze quoi. Ya waze ko sali soni ensemble vidéo na mona kala école primaire. Les lois sont dans mon stade de Martin en 2023. Pourquoi qu'il n'a qu'à tata Raphaël? Maman, pourquoi qu'il n'a qu'à tata? Et on a terra chobo na matete. GBT. Terra chobo ils ont na matete. J'ai besoin mon nez. Ata stade de Martin, stade de VM pesa mon nez pour na ye. Ah okokate. On est à un niveau na été. Bien a filé kutana baté belé a mo yé stade. Innocent alors ce n'est pas le moment. Alors barabien ce n'est pas le moment. Yaya bina filé ba ebisi kenda tata Raphaël abina boyi. Alors ce n'est pas le moment. Bina fila boyi. Oh bina fila la population na ya. Ah oui hein. Bina fila zonga na kisensu. Bana kisensu bazara. Atambola penza makolongu. Oh. Yaya azonga mabele. Siko na lobi hein poto sukisa. Ba nani wana bozonga na bien. Chorégraphie. Wa chorégraphie. Michael Jackson. Ito. Yaya, babasi makole kubi bango. Ba musicien depuis ba télé mais kuna lokwa ba bete quoi. On ko bomu bisanga ngande pour présenter monsieur mais na linga kina sale la matériel didactique nzoto na ngai. Oui, dis-moi Ixon donc on kala no. Ya waze to sali yo nini. To sali. Yaya, ba fia na ba opela, ma collecteur ba passe. Ba fi ba na problème. Na bien, ba kwango ba bimba olinga so libani. Pour mi ba linga so alekisema loboko ba ko monte pete. Modèle ba danser za na ba kubi nzoto. Yo se pe na ngo. Kota ba musicien na sima lokwa bike ko lo mo. Ya. Na yo keli indice na. Mona ba vesta mineno ba lata indice. Ah! Non, c'est pas vrai. Tozo se kame ezo sala pasi ezo kitisa musique na biso. To komi na suka nde loko na utaki koloba. Na ba jesa ki so bazi ba longwe. Niyo se tu wana. Yo préparer concert à munene ndenge wana ka kanda o chili boso obengani ba musicien lisusu. Normalement mutu loko jesa kalinga zonga liso na orchestre te. O bazala déjà na ba problème. Ya ebele. O luka animateur mususu ya makasi. Ba pasteur bazala ndenge wana sona salaka ndenge batu mususu basalaka. Yo mutu déjà alongwa et alobela yo pe mabe. Azongi yo yambi yo pesi confiance. Olongoli pe batu ebele na orchestre likolo na ye. Mais siko olongoli lisusu pona ni. C'est grave. Nalingina lo baboye moni bakamba vie waze kwa ba osala. Tozongi na sujet na lobaki ke ba vie bazo préparer ba héritier ya musique congolais te. Bazate. Via lendi ya komi na suka. Au sentir yango. Et puis dans son na yo kila pièce mawa, ayoka nzoto passe la colia. Waze kwa yebisa biso musicien abimisa. Mais za génération moko na ba werason na ba kofio lo. Mais werason za na ebite komboni na ouais a mérité belé na musique à Congo a mérité belé na musique à Congo yango na lingata atangungia toucher komba ouais a mérité belé na musique à Congo pour ça que bito tanga pena ouais to kita oui on a bipe balobaka
Saoul agendra Nano, Bartimé agendra Boy, Ouera peut-être on tanga penza, Ouera son agendra Ferré, Ferré agendra Anake, Ferré Ouera son agendra Fabregas, Fabregas agendra Binafilé, Binafilé agendra Gérostar, Gérostar agendra. Donc Ferré c'est quelqu'un, non bah Ferré Ouera c'est quelqu'un, n'a évité tout est misé, tout tongele misé moi ya misé. Tala héritier wata. Et puis Abimisaka ba n'importe quel musicien. Abimisa valide. Abimisa valide. En fait, Ouera c'est un faiseur de stars. Ouera c'est un faiseur de stars. Mais au moins, tout le monde boye afin na quoi moi ando finga Ouera. Alieno ana pomme no ya fufu. Ana pomme ya fufu. Pona Ouera na ya mabe. Yanson. Nalata kayango tu vois ici na Congo comment on a tout est permis pour ça 1 giga na ya 2500 francs congolais. Merci. Et à comme finga mutu mo ozo tala ke héritier watana be héros papa ba BM les jeunes millionnaires Charlie Nadia tokomina suka otali caméra na bosembo tous les deux caméras olobi liloba ya suka na bafan ya papa Félix Waze kwa mukua ya bongo na bosembo pe na boboto nyonso pe na limemia motema popele kandate kochola te mais motema boanya kofungwama tosuki wana. En tout cas papa Félix Waze kwa tolinga ko mingi moi personnellement na linga ko mingi surtout lo babo isaka ko bongisa. Ils ont vraiment pour bongisa ba critique oyo c'est vrai tu as fait du bon spectacle ces jours-là on a apprécié mais âge ezo simba lisusu te. Et matika l'escalier à Jika, ils ont 3e niveau. Non, qui molé, ça n'a pas. Mais Emmanuel va matarou, ba qui mambango. Mais là, monsieur qui est rappelé na âge. T'as la âge, il y a zonga mutu. Et là, on a eu psoka yangwana. Deuxième chose, même Bible, oh yotanga mingi, va zonga na Jérusalem. Zonga la palais. Ma tété ont besoin de toi. Souviens-toi, malé, mamboa. Ma tété soutenir yo pour le lot chasser yo ka yo boui. Yaya, Nathalie pena ba caméra, juste pour vous dire, s'il vous plaît, zongela mabele, pour au salle ensemble vide. Deuxième tour, et là au salle neto yépité. Merci. Merci Nadia Djebe, de mabanga tomisato to katani de tomisato. En tout cas, merci à Fabrice Mondé, merci à Grace Massamba, PC langa vraiment base non mobimba na ma tete Grace, ba gros bisous na bango yebisa bango jeba lobi a kokoya na mabele. Semaine prochaine, tout ça rendez tout sur la gué. Et au salanga bien makasi. Et merci à mes enfants, Dondi, Emmanuela et Samantha et Doxy. Maman vous aime beaucoup. Et Yvette et Yaya, Mina Kupenda Sana. Merci. Merci beaucoup Yvette Yaya, Minami et Mina Kupenda Sana. Toko Mina Suka. Viewaze kwa nakubakisa muke. Pona ngana olobaboye. Musique ezo simbate viena ngai. Lokolo zama ele mikoti sana politique. Ba politicien basé belé ba ebi okomate. Bazalaka na assistant mais yo otangana Lambert Mende oza tellement mayele bwakisa dossier musique kota na monde politique et ça kitoko parce que makamusu se salemaki jour wana ezalaki esengo mingi pona bisote ezalaki pasi eloko nini esila raté film ya Yesu ebanda pe esila ngai na bino tosuki awa merci na babone ya Zoom officiel TV na pesi bango losako pembote mbala esima boko mona ngali susu merci na ba étoile ya Jika télévision na pesi bino mbote na Zoom mwana mobali kitoko muindo ya ngolo azana sima kuna Bokar mbala sima tokolekise awa pozo moi chéri pour ça les bien Fabrice Mande na sima ya caméra losako na yo maestro Grâce Massamba les beaux noirs serpent noir mbala sima tokolekso awa moi chéri amona yo et pe sope moi bien Mande losako na yo matondo mingi soki esumasi na zalata zongite tokutani mbala sima bisous bye.